Mokonzamboka na kati ya Belgique akindo sani. Mokonzamboka na kati ya Belgique ayeke na voyage ne privé. Hein? Oh, ata kutolinga na zabo inako kenanga na Bakongo na Congo central na voyage na privé. Même naza peut-être mulakisi na kati école. Mais so naza nga libre, nako kenanga na voyage na privé. Donc il président le privé. Akine na voyage privé. Akine kwa balope ko tali sa penzoto ne, pa be minganga kuna. Asali mabete. Donc akine na voyage privé, si manango ko kenene na Dubai, ake sala pe moi ba visite privée na ye pe za kuna azamu konzi, akozo moi répondre na ye keta la pe fleuve. Ake sokola pe na piscine. Donc akosa la ngope. Donc akine na voyage privé. Kokuta na pe aluki munganga na ye aseli pe ma contrôle na ye eleki akene Dubai netango koya ne akokende Grand Équateur ake Grand Équateur akokende Grand Bandundu nesi malango ko continent mobembo na ye petit na ba province. Donc programme ya tata mokonzi za ndengo wana ko bozo yoka mwana manyanga communicateur IDPS communicateur de président de la République. Donc on a bien c'est ça le programme. Na bino na bandeko tout o ba misana kona na magazine yo kabaza toza dia sur le terrain a to ça décryptage et actualité politique za toujours que les kati mboka na biso République démocratique du Congo na osenga na H Kamanda Fongola Kamabo mon invité nanga ya mokwale yo na kenlement kopesa mwana mboka mbote mwana mboka grand journaliste a eza yo kabaz to yesu kati na mokolelo pona to yebisa batu posa ya base ba makambo base a lobby. Ndé na pesi mbote na ba internet nyos les journée de la femme ndé na pesi mbote pa ba mama esika nyos bozali ba mama ba mbote na ba mama ya IDPS pe bisika nyos bozali ba mama Denise Nyakeru ba mbote no makasi mama Gilbert Kobis ba mbote no makasi bonne fête et journée de la femme. OK, bonne fête mon mboka to koti maman na maman na actualité politique to moni voyage ya Mokonzamboka na kati ya Belgique. Tomota Mokonzamboka komi wana tomoni bandeko ya François Beya na ba camarade na ye bazo sing bakiko singa na roi Philippe Aïssa Mokonzamboka ke a libéré François Beya. Est-ce que Mokonzamboka akoyeka roi Philippe to ndenge ni limbola no bana mboka be? En tout cas bana mboka bozala na esengo ke bozana président de la République oyo bazolo ka basaleli kopa balongola ye mais bazoko kate. Ebi ke moi mikolo eleki ndenge complot moko ya makasi ya mabe oyo ngaki sala bana mboka na biso mais nzambe a épargné biso et sala makité mais ça sikoyo libota et les amis de François Beya bake na mboka Belgique ba yebi ke kuna président Félix azakuna na mwa mobembo ne privé ake ko sala nde bango bake pona ba yebisa roi ya Belgique et dala makambo zo le kana Congo François Beya bakanga ki depuis un mois, hein? Depuis un mois, qui François Beya, si lelo, et bazo libéré était, alors tozo bate, qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, on a déclaration, oh, il y a Batouana, Balobinini. François Beya vient d'être totalisé un mois dans les locaux de la NER, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Monsieur François Beya refuse d'être placé en résidence surveillée. Il attend affronter ces détracteurs à la justice. Selon les proches de François Beya, ils sont en Belgique où séjourne le président de la République Fachi Beton. Le mouvement de libérer François Beya est monté au créneau pour interpeller le roi belge sur la situation François Beya. Ce mouvement exige la libération sans condition ainsi que ses collaborateurs qui sont accusés de coup d'État. Tala makambo bakesa la kuna. Mutu akangi François Beya ezande aner. Bango bake et pas ya roi belge. Tuka makambo susu. Bake pa roi belge, bas yebisa roi belge kano mutu o yambi kuna akangisi mutu moko innocent. Alors biso tozo senga libération immédiate ya François Beya pe na bandeko ya François Beya o bakanga makina kati ya makambo wana. Bake sala marche na bango kuna mais c'est kaza la Congo to yoka makambo wana. Tala makambo président Félix Osala. Bolamu président Félix Osala na mboka. Ndenge ekola komisi yango ofele. Nani a koloba na télévision, nani a kosala marche. Comment ça la peut marcher? Nous soutenons l'idée du président Félix. Tala ba paya oba ya na mboko oyo, ba konza ba teki mboka oyo, mais lelo olie ba mata misala ya Fachi,
bango bazoko loba mabe bazoko sala mabe bazoko sala donc des informations nzoka eza na tango ba peuple congolais va tombola misala Félix mais bango bateli boss libérer nous les rétorsions libérer hein? Ça ce n'est pas normal. François Beya azana kati ya infraction et c'est une chose de la justice assis sa makamonaye aner assis sa makamonaye mais comme kaka libérer alors ils connaissent quelque chose yango biso to so boya ba biloko na ba marche wana ya kolukaka libérer soki bakosenga ke bamema ye na justice na mutu esenga juge wana ça va mais quand kosenga ka libérer tant que bato ebele je bakangami bamonanaki ke baza vraiment ba coupable na o mususu kuto soki proche na ye soki secrétaire soki nani ne bakangaki ye supona ka makambo wana ndi siko bino bosoki ndeko tambola kuna o libérer François Beya et puis bosoki ndeko na pas roi belge donc ça n'a pas de sens hein? Mais les amis de François Beya, tout ce que vous faites là-bas n'a pas de sens. François Beya, votre ami, votre frère est vraiment nakata aner poursuivi comme muto ya zanaka nakata masolo ya déstabilisé mboka na biso sikobotika aner asala makamba bozo wela ko le bakeo non c'est déjà 1 mois o basali 5 ans na makala bosali bango ba marche colonie. Alors wana basala ki ba marche na bango papa journaliste baké ko senga libération mais libération wana basenga na ezala ngoni les sans effet. L'ANER continuera à faire son travail. L'ANER continuera à faire son travail. Yako luka bang dongole misu onyonso basala sima makambo mabe projet mabe bakangama pe batia bango ti bakomona tan ko ki ba tindika bango en justice pe bakoti makala. C'est que roi belge a bensaki mokonzi mboka pona makambo François Beya tondengeni. Roi belge a bensaki François Beya a bensaki président de la République te ezande bandeko ya François Beya bato bake ba profiter na occasion que président Félix Lokola azana Belgique bango ba profiter pour ba yokanisa mongongo na bango balobi que ils sont montés au créneau donc bake pour ba yokanisa mongongo na bango roi belge comme ça influencer président Félix pona batika donc roi belge akota makambo ango donc roi belge yaza kuna bato ba osambise ba aneria awa na ndenge nini roi belge akota makambo ya François Beya donc ba lukina bango sika moko donc cible yango te hein soki bino bozala posa boyande kokende kosenga audience kuna na ANER bo présenter ba bakamona ba doléance na bino kuna na ANER mais kuna pas roi belge le roi belge n'a rien à influencer la justice ya Congo to na ANER na biso ya Congo donc wana nazoyebisa bango bato bakesala ba marche na Belgique bakelanda président kuna na Belgique nayebisa bango que le roi de la Belgique n'a rien à voir avec le jugement ya François Beya il n'a rien à influencer na kati ya makambo wana donc pour ce cas le bi to ko ba Belgique c'est que yepe azana simalang ba zama ko ka ko bango te mokonzi mboka na kati ya Belgique akindo sani mokonzi mboka na kati ya Belgique ayeke na voyage ne privé hein oh ata kutolinga na zabo ina kokena na Bakongo na Congo central na voyage na privé même naza peut-être mulakisi na kati école mais so naza na libre akokena na voyage na privé donc ye président le privé akene na voyage privé akene kwa balope ko tali sapenzo tone pa be minganga kuna asali mabete donc akena voyage privé si malango ko kenene na Dubai ake sala pe moi ba visite privée na yepe za kuna azamu konzi akozo moi répond na ye que la pe fleuve ake sokola pe na piscine donc akosa lango pe donc akena voyage privé kokuta na pe akokene pe aluki munganga na ye asali pe moi contrôle na ye eleki akene Dubai netango koya ne akokende Grand Équateur ake Grand Équateur akokende Grand Bandundu nesi malango ko continuer mobembo na epeti na ba province donc programme ya tata mokonzi eza ndenge wana ko bozo yoka mwana manianga communicateur et de presse communicateur de président de la République donc on a zobisa bino c'est ça le programme so siko roi Philippe alobi ke mokonzi mboka tika François Beya est-ce que mokonzi mboka otika eto ndenge ni mwana mboka limbula na bana mboka wazola soki roi Philippe alo bapa président Fachi ke batika François Beya ye moko kutwana no président Fachi akoyebisa bato wana teke batika bongo roi Philippe nazolo basusu roi Philippe azana makokite ya koya koyebisa papa Melo que papa Melo libéré François Beya soki asali bongo tokolobaka ke yo pe oza complice donc azana makokite ya ko s'influencer ya ko interférer na kati ya justice na biso na kati ya ANER service na biso po soki pe bango na ANER na bango hein ekangi mutu président Félix azala makokite ya ko influencer ANER na bango donc wana eza makamoko donc boko kotsa roi ya Belge kuna te
okokotisa roi belge kuna te. Donc ba internet to boyoka ke makambo ya ko sala défilé na ndako ya roi belge to na kuna na Belgique pona ko interpeller roi belge pona libération ya François Beya etali nango yete makambo wana etali nango yete ba congolais ne bité raisonnement mususu ki makambo lekili bango so ba sala kanene ata bo défilé kuna na Russie ata bo ke défilé na États-Unis boko zo na bino gende cause te ti mukolo papa mbelo akosilisa musala na ye nde boko mona ke solution kutaka kuna soki bakotine na justice batindie mais ba yebisa ke batene na ndako moko pona azala na résidence surveillée taboyi na ye alinga vandaka kuna avanda. Ok, afin kuna mwana mboka tozokende toujours petit à petit tokoti makambo John Numbi nde tozoka ke John Numbi amonani aza wapi tomoni ba photo na ye epai bato bazopublie yango tobite John Numbi finalement aza wapi. John Numbi atindi ba photo mikolo yo tout à la coste ya rouge moi chapeau moko boya beti abimisi matama pona kolobaki azane bien banzoto vimba kaka ninga za alobike na konda te nazananga azana Cuba te azana Venezuela te azana mboko ya Afrique na yesekuna te soki mboko ni babenga kanguna esika babandolika azana ye na Congo ba photo na ndenge zaleli donc na ba prophète babikulaka balobi déjà que photo na ekouta na Lubumbashi na ba prophète babiko batelika photo bayebike mutu akoza la kota Lubumbashi donc so toza penza na aner penza linga kota aluka penza luka ba kene komona esika zali azana Congo atindi ba photo pona koloba ke azani en bonne santé azoli ane bien donc tozo interpeller service na biso renseignement bokangela biso Papa Numbi ye mutabombisa Shebeya basitaki kombo kuna ataka bila bako juger te pona loi ya statut ancien président mais pona Numbi justice na biso militaire kuna na ndolo bolukela biso Numbi po bozwa pe valeur bo tombola pe lokito ya mboka na biso en tout cas au Congo service militaire est exceptionnel baluki criminel baluki muto asala likambo bazuye en tout cas baleki service civil donc tozo senga service militaire wana et sala penza makambo exceptionnel basala makambo na ndenge penza ke balakisa ke no biso ne tozana tozo tombola l'état de droit donc baluka Numbi sika zali akoza ngana ye na azana mboko RDC soki azala ki ngakati oya Lubumbashi te fozala la ngakati moko boye kana kati ya RDC bazana kana kati ya RDC c'est comme si batongo bazobanga na bango te baza les bana kimia tani bazotinda tina ba photo baza ndenge bazali babanga loko moko te mwana mboka to mais oui yango nazolo ba soki aner service na biso renseignement bazui conscience mais ba master na bango bazana nu ti lelo na ba aner na ba DGM ba master na bango bazana nu yango to yebisa Papa Mbelu kombola nanu ba chef nyonso ya ba aner wana bazana ba chaque province ba chef na ba aner na o bazana ba idéologie ya Kabila wana nous voulons déboulonner dékabiliser l'ANER dékabiliser le DGM dékabiliser les institutions ndé yango nous allons poser o komona ba idée ya sika ekoya donc ceux qui va changer ba tête wana oh comment même na chang da ba changer kaka chef bienvenue à Longo chef musoye ati ordre malamoko donc ceux qui kaka ba changer mutu ozo bomba ba miyibi ozo bomba ba criminel so ba cheka mutu mususu ndio komona siko makama ceux qui ndenge ka izala kwa Papa Mbelu soka yakate nde makama nende ezate mais le corps va changer Papa Mbelu mutasikaye nde bandeko tia siko ordre donc John Numbi bakobanga yete ezaka problème ka ba master na yende bazana no il faut kolongola kosala réforme ya service ya renseignement ba yebi na bango mususu esika zali mais lokola service de renseignement baza ba master bango ba viva balia ba yebi ke bango ba to ba matisa bango bisika bazali bakolinga te balakisa mais chaque chose en son temps tana bango eza nango makila ya ba Shebeya e sukate e kauka pete ezolo bati lelo esika bakozala batinda ba photo ne balingi mais il n'y a plus encore beaucoup de temps bakozwama service militaire et eza ko sakanate na ndé ba memi dossier tina niveau wana en tout cas tozo encourager bango ba continuer musala ba o ba sitaki ozala bourgmestre senini ozala nani ba sitaki yo to senga service militaire ko ba sala musala na yo. Vous êtes derrière Fachi Béton, en tout cas soutenez et valorisez l'état de droit. Justice, il faut valoriser l'état de droit. La justice, il y a une foi, une cité, il y a une coopération, une corruption, mais justice, il y a solo et valoriser l'état de droit. Il y a un objectif dans la IDPS.
Un peuple est d'abord état de droit. Donc mais tu manques au yoka qui est Nzokande François Biyande Nzokande François Biya ba voyage abanki ko sala abanki ko no kutana John Numbi te est-ce que c'est solo mais oui et ça solo même tant que tu bakanga ki François Biya bah ils allaient qui dénoncer bande ko ne kutana François Biya er moko oh ça sorti na Centrafrique er moko baluki na ye akena Zimbabwe akekutene kuna er moko bakena bango quelque part bakutana ka bayebi. Alors, Batouana Nyon, ce n'est pas opposé à la question, c'est la réalité. Et à la Kabongo, na téléphone, il y a François Béa. Il y avait des causeries, il y avait des dialogues, il y avait audio. Oh, Babando solo na John Numbi. Pena président Moussous. Donc il y avait des relations, il y avait des communications. C'est que François Biyande Zanandi ba akumolo ba bongo soko tanga ba kumba ba kuma John Numbi ko zana kati tonde. Ce qui François Biyande ngi yemo kazo senga ke akende na justice oyo esengeli ba juger e ndesika kolobela okoyoka ba kombo boko kamba ba muso ba kokanga ba panzi ba muso ba kobela tension bala moko po inatandi na yepe boya zolinga kaka alongwa kuna ba entendre na justice na juge hein ba sambise na juge comme ça ba condamner ceux qui a makala ke makala mais akokende lobela kaka pas juge donc yango yango ya lobi akokende ye moko te fa loba et pas ya juge popo na ye aner eza juge te mais il faut justice à juger akende lobela kuna d'après ndenge ya lobi entre Congo Brazza na Congo na biso moi benda ezalto ebate ezani Paul Kagame azoluka nini Rwanda na Congo na ebate Paul Kagame azoluka nini wana biso na Rwanda mikolo yo papa journaliste simba te donc ekomi pesa mbwa boyi bango batie ba soda na bango na frontière posa ba côte biso pe totie ba soda na biso na frontière posa to kota kuna parce que Rwanda asakana ki RDC tana yesili eza sikota na biso to comme ça Rwanda province ya RDC depuis kaka makambo ya François Beye bimi Rwanda lokola yezaki na sima ya kopwana pona kolonga la président Félix na kata pouvoir a tiliki lokola reata a siliki bandi bilobela non oya ko déranger sécurité na biso to ko côté la ye ti na kata mboka na ye nana déranger sécurité na yo to ko côté président Félix ça va eza inadmissible eza intolérable et c'est suicidaire que président Mokoboyo mboka Mokoboyo ya sous-région ezo anango makanisi ya kokote la muninga pona azwa dividende pona profiter nango na biloko na ye na ko-créer kaba conflit. C'est suicidaire et c'est inadmissible. Wana maloba fachi beton. Rwanda tango yoki yango kipeleke se Kagame asangi susu batu. Ake lo bani susu. Yonga Kagame azolo parce qu'on a sima wana lobi que moi j'ai déjà enlevé les grands. J'ai déjà renversé les grands. Ba grand yango azolo bela banani. Ba Biarimana, ba Mobutu, ba Kabila le père. Il y a zolo basukatini ba le papa président Félix. Moi j'ai déjà renversé les grands. Je n'ai pas peur, je suis là. Wana azope ça président Félix réponse. Eza bongo ça va. Le quoi yo zo mona ke yo za grand, o renverser ba grand. Donc président Félix a mona muke. Il a renversé Mobutu, a renversé Biarimana, a renversé Kabila le père. Donc président Félix a mona muke. Nzoka azoko mikosa. Depuis ka ba botori ka aéroport wana ya Bogo. Makambu nyonse kuyi na kata Rwanda président Kagame na kanda moko alobi d'ailleurs kuto na mboka na bino RDC ba FDLR bazakuna baza menace pour ngai ba ADF baza menace pour ngai donc je dois défendre mon territoire alors je dois entrer en RDC ne ati ba sodene kuna baza déjà prêt à kokota na RDC pour na ko défendre sécurité na ye pona ba FDLR ba ya banda kala ba utu Rwanda wana est-ce que si yoka Congo epesa batona minduki pour ba kota na Rwanda mais comme il y a des menacés. Donc il y a un tozo yebisa Rwanda, au sakanela ki Congo trop, mais si koyo tozo poudroyer yo. Il aurait pas à côté la Gambie, Mikolo bazala makamala bona Russie. Yo kanisa ko côté ressources. Azasu na tante, France ya ko côté ya zala makamoni ko France Russie azokani la ye. Ya ko côté, a côté te. Ba ko côté l'été, si comme Mikolo, ndé président Félix profiter. Là le président Félix a profité Mikolo, le kola Europe, Union européenne. Et tali makambo nango kuna. Si koyo a côté a foudroyer, c'est le temps. A côté de ma pinga, ba commissaire Rwanda na po Kagame aza le fundu moko lo lendo moko. Il est le roi de l'Afrique. Mais Mikolo akoyoka. Tozo kota na Rwanda, Rwanda ko ma province ya Congo.
ya RDC basoda baza déjà kuna bien installé pe makambo président akesala kuna tokoyebisa bato te secret koyebana bayebika akene kosala voyage privé mais makambo akeli kuna matali bino ekoya makambo akeli kuna tokoloba pete eza secret d'état tokoloba te mais akene kaka pona voyage privé mais makambo so ebomba mikuna ba internet bakoyoka ngona ndepo Rwanda akoyamba ba secret na biso wana mais Rwanda lobi ki aza pays muke mais na bitumba bo azaka makasi makasi wapi Rwanda wana nika za komona ke makasi Rwanda ye a dominaki biso pona nini akoti ba Rwanda na kati ya nzela AFDEL akoti ba Rwanda na nzela RCD akoti ba Rwanda na nzela M23 Joseph Kabila permettait biloko na nyonso ne ba yiba ba minerai voa misa Rwanda comme premier producteur ya ba or ya ba cobalt na mboka ne loko mokote tango président Félix alobi non ba mboka nyonso bolingi boza or diamant boya na sima Rwanda te boya ko traiter na RDC tête à tête kanda ya Rwanda siko yangwana azo sakana fi Rwanda eza muke na mboka na biso vu que même quand on a puissance na côté minduki tomati na monde tomati ma monde ça c'est classé to 5 places to gagner comme c'est 76e pays le plus fort na armée donc Rwanda eloko muke Rwanda eloko muke na manduki to komi nango na ba mapinga to komi nango Rwanda eloko muke to kotele kaka asaka na kaka akomona siko ke non ye kasa mekati Rwanda tozo yebisa Rwanda meka ou bien kuto a meka na avanda kaka na biso nde to kotele ya meka ko betaka munduki moko pa kota RDC ata izwe ngona nzete me biso to kolobaka izu mutu to koti mala moko to kotele mbala moko to récupérer Rwanda wana na biloko nyoso ba izine nyoso batonga na mbongo na biso allez oui bana école primaire à Rwanda batanga na ba nani wana ba tablette yezo uta la Congo ba matière wana bana école primaire à Rwanda mais biso moko tozala ba tablette te alors to ko récupérer biloko wana e ko zonga na mboka na biso donc RDC a commis fort Félix a commis fort béton penza likolo béton na mabele béton na se béton aza béton mutako saka na zate devant président Fachi béton ndenga za ndenge munene nezali ndenge makasi ne pesiko zali oye pata na makofi ozi politi oye pe na makofi ozi politi mais ndenga za ndenge tomoni na Équateur nde bayambi mwana mboka Martin Fayulu tonimate bayambe bongo tala population ko ya wana kuta Martin Fayulu mpiaka moko asali Martin Fayulu en tout cas siko ayeba penza ke non ngana za nga soutenir la Congo Martin Fayulu asali mpiaka moko betala mo fi bato bayeke yamba na aéroport ya muke donc Martin Fayulu asili na yeko sila ve azokele ko bana discours ne kuna ona nango 2023 en tout cas pas de glissement Félix atie moluba na ye na kati ya seni Félix atie baluba sika nyonso pona baluka azwa mais donc azakuto le côté azolinga glissement to tout na nanu Fayulu na te Kabila bo bazali ke ba président seni bazaki baluba kasi baswahili oh il y a bambé muswahili qu'est-ce que c'est baswahili donc on a déjà mutazo la déjà défaite donc azo sentir déjà défaite na toke na élection te mais il azo sentir déjà défaite donc so déjà mutamoni déjà anga kutana kozwa nanga te c'est que accompagne déjà kaza elo côté donc makambo na zo loba wana aza elo côté mpia ka fiasco asali bato mukeka ka bake yamba ekuna kuna bemba zali yo sakana kuna ba bazaiba ba gilu ando bazali gilu ando ba yambe kolekana Fayulu Gilando, félicitations. Ça là na idéologie à président Fachi au matin au Kende Liboso. Mais moi na nyoka salaka nyoka. Moi na nyoka. Azala kape nyoka. Moi na Fachi, moi na béton. Azape béton. Siko Gilando ye aza moi na béton. Donc ye moko pe aza béton. Nde omona kabiso koto za bana ya béton. Yango biso moko to koma pe ba béton ya mike. D'accord simba biso te. To koma ba béton ya mike. Oye kaka ukutani na moni kaka moni mutu moko akena penge moko ya muke wana OK na koyaka na ye bisa la voix céleste yaka yoka base na ko pupula na le moye penge wana ronde wana na ko pupulika na télévision allez alongwe yango to senga ba soutenir émission mwana manyanga ko to kombola ka ba maloba ya ba penge wana to kombola ka maloba ya ba oyo safu wana Daniel safu wazoloba lutundula ye makambo azoloba eza lango azo flatter président de la République ana Daniel safu azoloba yende azo flatter Moïse te na raison qui azoloba ke beaucoup mocha baluba partout OK pouvoir bozaki pour le peuple congolais bino pouvoir na bino komika ya baluba so kaza compétent ko sala te
Moulouba sokaza compétent faut ça la naie nana le que le président Fazaza Moulouba Balouba Moussa Bazala bango compétent mais le Aza Moulouba ko ça la tête est-ce que premier ministre Aza Moulouba est-ce que mutoa na parlement Aza Moulouba est-ce que na haute chambre haute parlement est-ce que Aza Moulouba rien waneza un tribal balingi balona na kati ya mboka pona ba mema division un tribal wana moni kutu toujours na zoleka. Donc, dans le cas, Moutamoto Moussouko, Langa, Kerche Moninga, Moutamoto Moussouko, yo, Moulouba, vous avez qui ça, ils sont la Kayanani. Ils sont la Kayanani, c'est la capitale. Mais Moulouba est comme le Kolengir, yo, Moulouba. Donc, ça, c'est vraiment. Donc, Moutazo même Biloko na Fayoulou. Moutazo même Biloko na Mboko, Biloko na Zalakite, Moutazo même Biloko na Fayoulou. Fayoulou Moutaseliga, donc, un tribal. Yo yo kero pesa discours Félix Atieba ndekone baluba tala nanu azolo nani na kata mitu ya bat. Ça c'est l'incitation à la haine tribale, ça mérite vraiment des poursuites judiciaires. On a beaucoup de choses condamnables dans la loi. Yo kero pesa discours na yo élection na yo o kero kolobela bikolo, ce n'est pas normal. Donc Boma Moulouba tika congolais. Ye mutabanda makambwana Boma Moulouba tika congolais. Ye mutabanda makambwana. Donc na yeba kateti le justice pourquoi azwa kayenda ba juger. Donc fallait justice à se saisir du dossier. Un tribal les amalamuté. Na Rwanda nani makambo salama kuna ezalaki guerre civile. Kaka na ba utu na ba touche. Et ne moke koti wana un tribal ba komiko bomana guerre civile koti. Do biloko na memaka guerre civile. Moni balimba banda la quartier 3 wana. Bazoboma mutu nyonso akokendeka na triko ya fachi bazoboma ye tangu siko ba kangi bango yeke epenga zolo banini. Non, moi je condamne l'arrestation des non membres batu bazoboma batu bazobeta batu wana yo ozo condamner te mais tangu siko bazu batu wana bazosala ba dégâts wana ba condamner bango 10 ans de prison yo epenga zolo ba que je condamne l'arrestation. Donc vraiment ce sont des gens des ménopausés politiques aliénés. Donc donc on dirait que ce sont des drogués, des névrosés mentales. Ok, mon amboka toki ne petit pas aucun de cité tomoni Kadima a outi okutana des chambres conclusion ni bazui limbola no bana mboka Kadima a outi okutana na des chambres ya parlement Papa Mboso bakutani na François non pardon Zelena Zwana no déclaration na bango na linga kanga kotanga tango outi kokutana na Papa Mboso bakutani na Bahati problème na ye ezalaki nini Kadima alobi ngane na ko yebisa bino soki bokoyeba kosala ba loi électorale te ko sala réforme ya loi wana te boyeba ngo na 2023 élection e kozala te parce que ndenge nini bozo sala retard nga fona se servir na kati ya ba loi électorale wana pour na sala ba programme na ngai mais bino bozo kipe yango te siko bozo bisanga allez limite 2023 na délai comment je vais faire ça yango société civile à lobby boye. Les organisations de la société civile recommandent un consensus sur les contraintes évoquées par la CENI dans sa feuille de route. Donc, contrainte au CENI a évoqué dans la feuille de route. CENI a l'évoqué. Ngai na zomo en 2023, toko zala la kokoso, soki kimi ekote na ST. Toko enrôler batundengini, toko recenser batundengini. Soki mbongo ya malonga ezala maboko na ngati. Toko une élection en 2023, ndenge nini. Et ça ba contrainte. Ce qui est tellement de loi électorale, donc une élection, c'est pas contrainte. Alors, ce qui est un recensement, ce qui est une identification, ce qui est un enrôlement, une année de Kalibandeko. Est-ce que tu as une année de Yango, la société civile a une contrainte. Tu as rejeté ma papa. Et ça, il faut considérer très bien. Et ça, c'est la 2023, élection. Mais biloko yo pona kobongisa les vraies élections, il faut qu'on noter. Faut y a bisomoko manque de bonne préparation. Suite ya ko wela qui ba président bazowela ba église bazowela et puis c'est retard. Na niveau to ça boye et ça m'a passé na 2023 makamunyo se ekokisama. Alors ba contrainte oyo batu ba fayilu fo ba yeba que za na ndenge ya motema mabete soki Kadima akoki ko sala sélection na 2023 te mais il faut ba contrainte gouvernement lobi que non biso to lingi biloko nyonso ele kambala moko na recensement na identification na enrôlement ele kambala moko Kadima yebisi bango que ata esala mi bongo na inane etikali
tokokoka kaka te gouvernement balobi ke non lokola eza bongo wana tokobwakisa mosusu tobwakisi recensement tobwakisi identification tokende kaka na enrôlement mpo tokende kaka na élection kadi mayebisi bango ke nous devons nous servir des erreurs du passé pour surtout kaka bongo na bakarte d'électeur ndenge ezalaki na ese bazokanga moto moko azala 10 cartes d'électeur na ese bazokanga bato bazala bakarte d'électeur ya ebele mutu moko soko soto keka na barere wana est-ce que ekozala crédible élection ekozala ya solo ekozala bato bakodikise nango te alors nous devons nous servir des exemples du passé ce qui erreur koto esalamaki tokozala so na erreur te combien d'années bato basala na recensement na Congo te oto imagine kaka ke tokozala 100 millions tokokende na élection ndenge nini est-ce que biso na Congo tolukaka élection tolukaka kolia tolukaka misala tolukaka to balukaka ba élection oyo balingaka koma ba président mais na Congo population elukaka élection te ngoyi ka sonje alobi yango tina nini na Congo tozalaka na élection ceux qui banda ba élection bandi bato ba oli bien te bato ba bonga na bango te bazaka ka bonga na passe wana élection ya tina nini bongo toko bongisela ngo élection toko luka ba société te toko luka ba compagnie te bato ba sala moni ngoyi ka sonje bakamba lobi donc yepe apesima eloko na ke biso tolukaka tolia bien tolata bien bato bala basi tokende kotambulaka na akinkole tokeli maboke na biso toketa la fleuve élection en 2023 ezate biso tosolo ba toboye élection te pour la tina to saba yo concurrence zate mais tolingi ndenge Etienne atikala yebisa biso celui qui va organiser les vraies élections c'est l'UDPS mais il faut datoyer ba tozalaka combien bakatumbi bayeba na kibazalaka ba congolais te bafayilu fo bayeba na kibazalaka ba congolais te faut tokena identification mboko ngo ndenge nini bato bayeba na kate bana bazalaka ba kolomboka bana bazalaka ba paya eyeba na kate tokende kaka tuzi ba carte électeur en vrac ça c'est quel pays c'est de n'importe quoi na kati ya mboka Congo toza précédé nous devons d'abord recenser la population, identifier la population, carte d'électeur, carte d'identité. Si malango to kosala enrôlement, to kala biso malem. Et ceux qui to kosuke lango wapito suke lango kakwana, ne to kokokela wana. Mais boye bakako ke eza senité muta pesa retard, bino moko bo pesa retard. Ti lelo lo bilaka combat dépolitisation, combat français ba mama ba koyeba te. Nzoka dépolitisation elobi ko longola batu nyonso basala ka politique na kati ya seni. Nzoka bureau ya seni il faut esalama na bato bauti ndambu na majorité ndambu na opposition siko bauti ndambu na opposition bazalaka ba politique te oka ko yebisa biso ko dépolitiser o kosa ba mama na français donc wana biloko wana alongola ngona mutuna ye biso to kokende malembe gouvernement botika mitungisa nous allons faire ce qui quoi ensemble malembe tokena biso ce qui chango ko 6 mois ce qui chango ko 5 ans toke pourvu to koma na élection ya bien yango tozolinga kadi makeku na poaso la bango les chambres tango bozonga bokota bosala révision ya ba loi électorale soki makambo na musu ezalaki na ba sei mona na ba sei wana ba ezaki ba sei wana makambo ezaki bien te okosa ba point belé même mutasi ba point ya muke aleki ce n'est pas normal donc bakeku na po aningisa bango tango bozonga bokota makambo ngo sinon boye bakango ke na 2023 et que ça la yango société civile à comprendre bande ko papa azana raison to solo la bien ceux qui toko bongisa ceux qui toko pousse to pousse to solo la bien donc c'est bon là que et ça faut ya kadi maté faut ya fatite mais bango moko bato babimisa makambwana. OK, merci mingi na mboka to comme na suka émission na biso TV Zangunga le bano ya suka zani pe numéro de téléphone en tout cas le bana suka na yoka ki esengo la fois passé to lobela ki makambo zo le kana luala bakuna ndenge ide pese combat qui divise en 3 parties bato mosusu o kabunda tikala ko longola bazalaka sur esengo te ya ko kotaka ba réunion siko muto batia kawana ye asala mwa mutualité na ye soki basengi bato papa fifi masuka gouverneur tindra biso bato ayi de pese boye ya kozwa bato actualité na ye to bato mutualité na ye donc kuna na lwala ba makambo ezaki paralysé mais toyoki mikolo yo ba sali journée de la femme banda dimanche ne mama ministre oyo ya genre et famille ministre provincial la bango Nathalie Lunda yende as vice-présidente ya fédération ya
ya UDPS kuna na Lualaba. En tout cas, yende asangisi ba mama ba fêter journée de la femme akabuli ba mama maputa kuna na Lualaba. Alors tozo boa que la maman ministre oyo provincial, maman ministre oyo batobengaka Nathalie Lunda. Bisika ozali vraiment sangisa UDPS na Lualaba, vraiment de coup de chapeau. Sala musala bien, pe Fifi Masuka. Ko kanisa te ko muyeja akozonga te. Akozonga la wana na kinto ko beta marche. Mutabana ko kata na ba pancarte ya président ndi azonga muyeja akozonga te. Bo mitungisa na bino te. Mama Fifi Masuka sala musala na yo bien. Donc na pesi mbote langa kuna pa ya président oyo cellulaire na Kolwezi aza penza cellule munene koleka Hubert Kaninda bambote no sala musala bien kuna bozali. Donc na pesi la journée de la femme. Maman Denise mokolola bangote. Maman Denise, bonne fête ici kozali. Na papa, bonne fête na bino. Vraiment bolia bien, bo vanda bien, bo fêter. Ezate na bino, nzamba pona o koyoka na bino kanda asala mokili na ye. Bozawana ezate na bino. Na Bible baka le panier circule encore. Ba mususu bango ba yeba zela après Jésus-Christ. Po ye fachi ne bazana. Ti Yesu. Siko Yesu est-ce que akotika la suba fachi ba failu. Yesu soka est-ce que akotika la ba epenge. Jamais. Donc na ebité epenge soki bolimbo wela ki bokonzio wana après Jésus soki après millénium soki bakotika la bino susu wana batikele bino sino oyo ta eza ya biso oyo mwana manianga ndeko na bino mwana manianga wana azo soutenir Fachi Béton Mukwa Tombolo, président de la République. Il est béton depuis les États-Unis, depuis l'Afrique, l'Europe. Il est béton. L'homme le plus costaud, le plus diplomate de l'Afrique, de l'Europe et du monde. Même Macron. À l'équipe où tu fâches l'équipe de la diplomatie. Donc tu peux s'affacher la bison mbote. Peba maman nyon sa ide pes na Ligue des femmes. Mbote nabino, bonne fête nabino oyo ya journée de la femme. Mwana manianga pesi bilo mbote. Esika Kabuya notre CG 4 Azali. Devenga gagner le goût. Secrétaire Kabuya mwana bouté AK45. Ah, yoka ba AK45. Nenga minduki ya ba américain AK45. Donc ce que on pas ne baloba ki soko yoki kaka kake boum. Hein mais yé moko sikoyo bombe. Et moko zaka bombe. Donc ba mbote belé vraiment numéro na téléphone plus 243 951 67 35. Wana na zangi pete kotindela mama Godé apesa kabiso bakiti tovana biso bientôt zomela mama Godé journée de la femme kitoko bonne fête. OK, merci mutu comme la suka émission na biso mitune zaki yanga ba réponse zaki invité na mukalelo. Merci na Edge Kamando za toujours na sima kamera to kutani biso na bino mbala sima. Bye bye. Mais Tolingi, celui qui va organiser les vraies élections, c'est l'UDPS. Mais il faut d'atoyer batozalaka combien? Bakatumbi bayeba na kibazalaka ba congolais te. Ba failu faut bayeba na kibazalaka ba congolais te. Faut que na identification. Mboko ngo ndengeni bato bayeba na kate banamba bazalaka ba kolomboka, banamba bazalaka ba paya, yeba na kate. Donc ne kaka toujours ba carte électeur en vrac. Ça c'est quel pays? C'est de n'importe quoi na kata mboka Congo. Toza précédé. Nous devons d'abord recenser la population, identifier la population, carte d'électeur, carte d'identité. Si malango to kosala enrôlement, to kala biso malem. Et ceux qui to kosuke lango wapito suke lango kakwana, ne to kokela wana. Mais boye bakanga ke eza senité muta pesa retard, bino moko bo pesa retard. Ti lelo lo belaka combat dépolitisation, combat français ba mama ba koyeba te. Nzoka dépolitisation et lobby ko longola batuni oso basala ka politique na kata seni. Nzoka bureau ya seni il faut esalama na bato bauti ndambu na majorité ndambu na opposition. Siko ba bauti ndambu na opposition bazala ka politique te. OK ko yebisa biso ko dépolitiser. O ko sa ba maman na français. Hein? Donc wana biloko wana alongola ngona mutuna ye. Biso to kokene malembe gouvernement botika mitungisa. Oh nous allons faire ce qui quoi ensemble. Malembe. Tokena biso ce qui chango ko so 6 mois. Ce qui chango so 5 ans. Toke pour vite comme na élection ya bien. Yango tozo linga kadi makeku na poaso la bango les chambres tango bozonga bokota bosala révision ya ba loi électorale oh soki makambo na musu ezalaki oh na ba sei mona na ba sei wana ba ezaki ba sei wana makambo ezaki bien te bokosa ba point belé même mutasi ba point ya muke aleki ce n'est pas normal donc bakeku na po aningisa bango tango bozonga bokota makambo ngo sinon boye bakango ke na 2023 et que ça la yango société civile à comprendre et bandeko papa waza na raison
to solo la bien ce qui toko bongisa ce qui toko pousse to pousse to solo la bien donc c'est bon là que et ça faut ya kadi maté faut ya fachite mais bango moko bato babimisa makambwana. OK, merci mingi na mboka to comme na suka émission na biso TV Zangunga le no ya suka ezani pe numéro de téléphone. En tout cas le banaka suka na yoka ki esengo la fois passé to lobelaki makambo zo le kana luala bakuna ndenge yi de pese komba ki divisé en 3 parties bato mosusu ko kabunda tikala ko longola bazalaka sur esengo te ya ko kota ka ba réunion siko muto batiaka wana ye asala mwa mutualité na ye soki basengi bato papa fifi masuka gouverneur tindra biso bato yi de pese boye ya ko zo bato actualité na ye to bato mutualité na ye donc kuna na lwala ba makambo ezaki paralysé mais toyoki mikolo yo ba sali journée de la femme banda dimanche ne mama ministre oyo ya genre et famille ministre provincial la bango Nathalie Lunda yende asa vice-présidente ya fédération ya IDPS kuna na Lualaba en tout cas yende asangisi ba mama ba fêter journée de la femme akabuli ba mama maputa kuna na Lualaba alors tozo boa que la mama ministre oyo provincial mama ministre oyo batobengaka Nathalie Lunda bisika ozali vraiment sangisa IDPS na Lualaba vraiment de coup de chapeau salamu sala bien pe fifi masuka ko kanisa te ko muyeja akozonga akozongela wapi wana na kinto kobeta marche mutabana ko kata na ba pancarte ya président ndi azonga muyeja akozonga te bo mitungisa na binote mama fifi masuka salamu sala na yo bien donc na pesi mbote langa kuna pa ya président oyo cellulaire na Kolwezi aza penza cellule munene koleka Iber Kaninda bambote no sala musala bien kuna bozali donc na pesi la journée de la femme maman Denise mokolo bangote maman Denise bonne fête ici kozali na papa bonne fête na bino vraiment bolia bien bo vanda bien bo fêter ezate na bino nzamba pona okoyoka na bino kanda asala mokili na ye bozawa na ezate na bino na bible baka le panier circule encore ba mususu bango ba yeba zela après Jésus-Christ po ye fachi nekaza ti Yesu siko Yesu est-ce qu'akotika la suba fati ba failo Yesu soko est-ce qu'akotika la ba epenge jamais donc na ebité epenge soki bolimbo woyela ki bokonzio wana après Jésus soki après millénium soko bakotika la bino susu wana batikele bino sono oyo ta eza ya biso oyo mwana manianga ndeko na bino mwana manianga wana azo soutenir Fachi Béton Moukwa Tombolo président de la République il est béton depuis les États-Unis. Depuis l'Afrique, l'Europe, il est béton. L'homme le plus costaud, le plus diplomate de l'Afrique, de l'Europe et du monde. Même Macron, à l'équipe où tu fâches l'équipe de diplomatie. Donc tu peux faire la personne mbote. Peba maman nyonso il est pèse la Ligue des femmes. Mbote nabino, bonne fête nabino oyo ya journée de la femme. Mwana manianga pèse bila mbote. Esika Kabuya notre CG 4 Azali. Debenga gana likuta. Secrétaire Kabuya Mwana Bouté AK-45 yoka ba AK-45 nenga minduki ya ba américain AK-45 donc soko zongo pa ne baloba ki soko yoki kaka kake boum mais ye moko sikoyo bombe ye moko zaka bombe donc ba mbote belé vraiment numéro na téléphone plus 243 951 67 35 wana nazangi pete kotindela mama Godé apesa kabiso bakiti tovana biso bientôt zomela mama Godé journée de la femme kitoko bonne fête. OK, merci muto comme la suka émission na biso mitune zaki anga ba réponse zaki invité na mokalelo merci na edge kamando za toujours na sima kamera to kutani biso na bino mbala sima bye bye.